Lelo, Badouar Rosela Fali, les trois aux États-Unis d'Amérique. Mais jusqu'à présent, l'artiste Fali Poupa, Oyo, Aza toujours séjourné dans la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Yosa, les qui a Fali Poupa, les qui a Yaya. Vous pouvez expliquer, Bissou, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà murmuré, peut-être Fali Poupa, au concert, vous allez annuler. Il y a les trois tournées au monde qui est déjà dans le Kokoso. Yosa Moutokoki pour comprendre un peu la réalité dans la Kati. S'il faut que quelque chose par rapport à Obato Barukanisa, na Oyoyoyebi. Et pas Fali Poupa Makambuya Kosa Leka. Par contre, Falinde a conseillé à l'artiste Soko ke local no mesana kokosa Soko ke bisi kokosi kosa mbang leka sinote ba okangayo. Donc batbaza na bango calme penda mamboza kitoko. Oso comprendre Fali a ba musicien nyoso baza dena ba visa na bango bazaka déjà na ba visa na bango bazo ya ba 4 ans ya ba 5 ans bazaka nango bato bana ba visa États-Unis te ezaneti ba Dubai. Bato balingi ba compléter likolo ya batwana bakisi njora bato bazolinga ba bakisa. Bon, ceux qui concert il y avait Nabiso Fali Poupa et ça les trois c'est dimanche. Aujourd'hui c'est vendredi. L'autre vendredi. Na vendredi peut-être ba voyager le soir. Pour moni. Donc le quoi to comme un jour on a été tous à la peu près ça rolobate. OK. Et puis Moutaza mieux placé yako pesa ninyo réponse finale pour battre base à la psycho ils ont des bois avec Nabiso aigle à communiquer tantôt Kissinjora. C'est-à-dire bateau balinga ba bakisa mais génération oh déjà liboso wana baza de ba visa pour venir ambassade qui na États-Unis qui na visa ya F victime. Et voilà, base à confirmation base à poser maramboza par rapport à tourner les trois déjà les seuls artistes na Congo où ya zobeta 11 dates na espace à 45 jours et tu là aux alatins et puis dans des pays différents. Parmi les bons, il y a le meilleur. Général Investment Service, une société d'un Congolais aux capitaux 100% congolais. L'une des rares qui vous offre une gamme variée de services dans différents domaines. Nettoyage des façades des immeubles et de tout autre espace de vie. Irratisation, désinfection, désinsectisation. Production de papier hygiénique, production de glaçons, spécialiste en logistique. Spécialiste de l'immobilier, boulangerie, traitement des plaintes. Il met à votre disposition des camions-bennes pour l'évacuation des déchets et immondices. Le tout à des prix défiant toute concurrence. Contactez-nous au 085 090 19 99 ou au 082 79 92 076. Rendez-vous au boulevard du 30 juin à immeuble Virunga, appartement 6, premier niveau, Kinshasa Gombe. GIS, le meilleur. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.
Bienvenue à vous, très chers fidèles téléspectateurs. Bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous allez nous capter. Très ravi, encore une fois, de savoir que vous êtes tellement nombreux à nous suivre en ces moments sur Africa Elengi Télévision. Un grand merci déjà na bateau tout ba partage et puis na bateau yo ba commentaka ba vidéo na biso et au sala biso énormément bien. Merci surtout na équipe Mobimba et Africa Elengi Télévision. Merci aussi à notre invité d'aujourd'hui, il s'appelle Splendeur Mbongo, bon tête. Avec lui, on va essayer de parler de tout sauf rien aux actualités. Et puis, Rosala, mieux placé pour répondre à la question de tout. Merci déjà à bateau soutenir Abisso de près de loin. Grand merci à Dada Ulungu, na Suisse, pour la benaraï maman sociale. Merci aussi à Zaina, moi n'envoie ma katana jamais. Zaina, moi n'envoie ma salara nangonga, na Pessie Bambote. Merci surtout na restaurant Yolo Ezo na Dallas chez Maréchal et Souvé. Et yesa balobi kuna tolia bio comme il faut restaurer zamoko na Dallas wana restaurant Yolo Ezo Maréchal et Souvé. Merci pour tout. Merci aussi à Karine Bionsaka cosmétique déjà na Kinshasa. Karine Bionsaka il a produit importé par parfum de marques et de luxe. Il y a solo, il y a original Torozango na Karine Bionsaka oezwami bongo na commune il y a Kalamu quartier Matongé avenue Osho numéro 23B oza vraiment Mobimba. Merci aussi na boss JB Kumaluta les vrais pétroliers de Dallas, sans oublier Adrey Mabaya, un bon tonton, Drey Mabaya, il n'y a pas de comme toi, Drey Mabaya, merci pour tout, longue vie à toi, Drey Mabaya. Merci à Richard Tessa, soit vous avez la même morale, nanga, à fond, on l'a vu sur ça là. Vraiment bien, là, j'ai dit déjà bonjour à Splendeur Mbongo. Bonjour, Kérit. Splendeur Mbongo, bon tête. Souka. Ça fait un bail, hein, et on partageait les sous plateau. Donc, à la trop monté, on a mon plateau et comme la figure, on sous plateau changé. Maintenant, necessité, babina necessité. On a monté, on a atteint la émission, on a vu. Oh, et comme boy. Et comme boy. Na necessité, bientôt là, on a bien vrai lamba à plateau. Voilà. Tout rechanger, bien tout. Donc, ah professionnalisme. Oui, ben mission internet kala tu avanda ko lo baba ben mission internet wana mais lelo ça la marana ba sanzete lo ba magali soute la place à saliter et comment ezalo sala kana TV il faut chaîne wana au sala ka baza la pena na compte YouTube na bango po ba tu lelo batala sous TV si ba tu comment batala téléphone libanda bangonde batala biso le na téléphone batala biso na TV mais après comment bongo la télévision voilà smart kota voilà. Déjà donc batala voilà. Biso na ba émission internet penezo place nango initiative sur bandi ne bandeli bato comprendre ngo pena na lombango te et c'est un mois temps pour ba comprendre est-ce que lelo bato comprendre voilà mais sinon ça va tokos nous sommes évolué très bien na film ah bon ba lelo komi biso tout ba petit a fali à part ko za ba petit na to za pe ba chef d'entreprise to za ba patron dans ba entreprise na biso ozomo na kuna minyo Abraham azo sala musala na point na e na groupe na e nga pe koto yo petit fali pe koto yo donc ezo sala pe vient na biso aigle bien quoi ah bon. Voilà, mais aujourd'hui, pourquoi au Tekara trop qu'il est Kayaya, qui est comité beaucoup plus Yomo chef d'entreprise, Fali Poupa, Azad Jafali, Splendeur Mbongo, il faut approuver mon kili de quoi vous êtes capable, ou la qui s'abattu, potentialité na yo. Je pense qu'il y a beaucoup plus casquette dans la télévision de vendre surtout l'artiste, l'image de l'artiste Fali Poupa que toi-même. Oui, rien n'empêche que ça va grado tout dans une entreprise nanga. Ceux qui n'ont pas place moro boemoli les a rien n'empêche na côté lumière pour na venir biso Fali Poupa aigle. Moni bango baza Fali az artiste oyo lelo ceux qui bazolo ba combat RDC Congo na ba pays mususu na ba fin fond au moins na Fali mutate kango. OK. Au moni donc question ya Fali pour pande botu na ganga ezate na opeksa bino botu na question Fali te botu na yanga na za sirte émission de to salaka ezalaka Mobimba ya Fali au moins je pense pas bolaka botuni donc ngande na vanda na plateau boye
makamnanga na ya Fally. Point barre. Voilà. Projet d'avenir, album, single, ni nous préparer. Oui, na joie qui problème on a label na ebisaka tout ça la close contrat ya une année 6 mois. Mais tokenda ki lisusu bien te na bande kozela une année 6 mois si la bongo na sala sikoyo chemin nanga quoi. Donc ba respecter qui contrat. Voilà, ba respecter qui te ngape produit fallait ba exploiter c'est qui na respecter pe clause ya contrat pour na zoki déjà muke soki na bimisi loko na clause to sala ki wana na uzala na nini oyo na moi problème et comme makambu ya bosamba lisusu po yo ndimaki clause ya une année 6 mois ba mutu ba gérer ndeni yo mo komi commissaire sous les pistes donc loko le leki à ce qu'on a tika libre yo mo moni kutu ba répétition oui. Donc voilà. Ah bon. Mais nous nous préparer les mourir il y a la bonne musique attends que les gars te kala trotte na cha volume 1 il y a album nanga je suis capable donc voilà pour vient abiso aigle comme si musique compliquée mais tous en a choisi il faut ka kocha ngana lobaka cha biloko na yo sala succès na point na yo mais sozo luko comme Fally wana yo moko la liwa Splendeur Mbongo. Je pense que tu as couleur à bien yoza moto komara de Janzembo oui ba couleur à bien mabe na malamu oui ba couleur à bien kozala et surtout beaucoup plus na yo kaka tout le monde na air ya kosala nzembo mais koyoka batu nyonso mais moto na yo kaka trop koleka batu tu ezaka aigle po ye sokotali aigle mo na réussite total ye mutu azosala makambo koleka batu tu donc ye aza exemple à suivre il faut kotala ye koleka pe batu tu po biso nyonso totalaka ye sauf personne. Ah bon po makambo na ye ezosimba koleka ya biso nyonso actuellement. Déjà oyembeli batu tout soit moto pas na besoin ba yemba pas Splendeur Mbongo na yembeli ba vient na biso loka ba Willy Musheni ba vie les l'unique voilà ba vie jamais mais c'est non katana jamais ya katana ya Willy Musheni code planétaire ya Willy qui partait partout hasard il vient sur la bien na ba petit na donc na habité le roi ba créer sous le sala l'ingénieur le plus célèbre ba boss junior Kwatamaja Liseke maman na Sinzongana donc banzembo zawana mais tikali 4 titres na sala et puis na générique moko donc moto pas dans besoin ba yemba pas Splendeur Mbongo ba robenga ki comment banzembo bien donc c'est que texte Fandi donc so makamboza sérieux ba solina keriti bien et puis ba les ce qu'on ngam nanga donc bato ba na posa ya nzembo bo contacter ka keriti quoi pour battre belé ba au chayo ramona c'est le scram ozana toujours pour la mission non qui pour na ba œuvre non ba vient na biso ba c'est le scram bazanga na lobaka aza parmi ba grand animateur ya mboka na biso so ba tanga 20 ans na 4 problème eza que vieux tokoza ndenge moko te po vieux makambo ya ko non par rapport à ya média au moni musique lelo grâce à Fally musique peut échanger format liboso ezaki soko za artiste faut le kana TV au boya muninga no artiste mais Fally loko aza ba potentialité belé azosa makambo o ezomona na misu omoni Fally makambo asala eza loko abatuni mutu 1+1 ya lobi égal à 2 omona siko yo fandi biso nde to fa na plateau o website journaliste 1+1 est égal à 2 donc oloba ke Fally actuellement azosa ko leka batu mais journaliste omona lobi est égal à 4 d'après la qui sake 2 wana yo lobby pour 4 eza augmentation ya 2 si siko ya l'action ke ya lobby 4 pour aleka yo nebele yo tika kana 2 or ka sali buzoba donc mona loba wana d'après yo nde Fally aleki bato mona journaliste a kinelo artiste ber mais or que na ye moko conscience ne ebike 1+1 est égal à 2 donc et ko l'action so ba beti 1+1 wana est égal à Fally na Congo. Ah bon. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu vois petit Fally, bah exploit, bah réalisation, les lots diki rien à dire. Je pense que ça rêve y a artiste nyonso même Splendeur Mbongo. Nous avons eu un Renaud Boy. Ce qui est à moi sexy wana y a diki za nango et kangi Kinshasa et au sala ou bien. Tant que t'as frère nayo, petit frère nayo, petit Fally, évolution nae. Le bela raonine. Oui, na sepela nango. Au moins na vie soko zota la baninga soko moni asali loka bien il faut sepela nango po yo luko sala pe fort donc bon mona ke bozana compétition mais compétition moko boye ya ko ina muninga te
nde apesi diki sali bien ngas ko na ya na correction mai oh donc, correction mai donc kalaming te mai ezoya donc eza scandale mai wana. Ah bon, voilà Splendeur Mbongo, l'artiste Fally Ipupa, je pense que bientôt là aura tamé tourner nae tourner à plusieurs pays, plusieurs continents, plusieurs dates. Ouazana 7 pays dans le monde et puis aussi Azana 3 continents, plusieurs dates. Azana Afrique, Azana Amérique, Azana Europe. Les lots, la Fally, les 3 dans les États-Unis d'Amérique. Mais jusqu'à présent, l'artiste Fally Ipupa, Oyo, Aza toujours séjourné dans la ville province de Kinshasa. Qu'est-ce qui se passe? Yosa les qui a Fally Ipupa, les qui a Yaya. Vous pouvez expliquer Bissou, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce qu'il y a des gens qui ont déjà murmuré, peut-être Fally Ipupa au concert, vous allez annuler. Il y a les 3 tournées au moins qui est déjà dans le Kokoso. Yosa Mouto Rogi pour comprendre un peu la réalité dans la Kati. S'il faut que quelque chose par rapport à au bateau Baroukanisa, na Oyoyo Yebi. Bon, ceux qui concert il y avait Nabi Fally Ipupa et ça les 3 c'est dimanche aujourd'hui c'est vendredi l'autre vendredi na vendredi peut-être va voyager le soir au moni donc le quoi to comme un jour on a été tous à la peu près ça le batté OK et puis mutaza mieux placé il y a ko pesa ninyo yo réponse finale pour battre base à la siko ils ont des bois na biso aigle à communiquer tantôt Kisinjora tantôt et moi à ça on a ma vidéo n'enga salaka publié na page officielle voilà na wana donc et pas Fally Ipupa makambu ya kosa leka ezala raté par contre Fally nde a conseiller à artiste soko ke lo kwa bino bomesana ko kosa soko ke bisi ko kosi kosa mbango leka sinote ba okanga yo donc batbaza na bango calme penda maramboza kitoko. Ah bon pour bawario musu muté mezamo likolo voilà confirmation baza poser maramboza par rapport à tourner les 3 déjà baza les seuls artistes na Congo où yazobeta 11 dates na espace à 45 jours et tikala rozalate et puis na ba pays différents et tikala rozalate donc aza mutu il faut ko betela ka Fally maboko omoni Fally na musique mboka na biso aza mabele omoni mabele ekolisaka nzeta mbila nzeta mbila soki ekoli yango basalelaka kombo mais place kombo eza elingaka mabele te omonaka foka bokombola donc omonake Fally mutu azokolisa musique ya Congo place baene bapeti baleki batika ye azopusa yango mais kaka Fally yango na mboka na ye majorité batu balingaka te ba o balinga Fally ba o baza ba fort ye moko lobaka lelo sko Congola changea ngo méthode akomisa ke batu bazaka pena Fally ndalinga ba faible vous comprenez pour na bango ko reconnaître makambo Fally azosala c'est que za faible te c'est que za fort pour ndima ba fort a mutu pour yope otala ke wasandeni ponga pena bosser na koma fort ezana sens wana ba faible nde bandima ba forte azomono mona ba faible bazaka wana kisi ana kisi belé wa ba mbongo wana ba fanda wana ba faible bazaka makasi na matongi. OK voilà na sens wana voilà mais aujourd'hui toro loba par rapport il y avait exploit ba réalisation Fally pour ça là et puis ndenge zaka bongo kerit lelo to koma mona au moins na ba page ba tielonga Fally au moins mutango ayo sa commentaire afingi pe kerit oyo lobaka ba fait réel pour na Fally au moins mutango sala fingi petit Fally au moins tam so fingi pe Splendeur ngana lobaka et belé baza ba warrior te bazande na ba problème ba carte bancaire si Fally a remplacé ba carte par rapport il faut soit ba photo à Fally otana ba page na yo wa attirer attention à batu ba s'abonner na page na yo tant ba s'abonner au monde comme pesa terme sous ozano warrior te yozo lingaka ka obenda moi ba abonner au monde yepe boye ngana warrior mais bino to lingi bino te bino makambozo sala donc ngana benga batwana bazwaka le roi Fally Ipupa ba mona Fally Ipupa peut-être azalo roi ngungi ba kosana côté moni ngungi batake na bouteille ya insecticide batake kuna mais ka yango ebomaka ye
donc bango mona bataka photo ya Fally mais bazo ya finga biso ba petit na bango donc bazara ba faux ba warrior déjà warrior ya solo afinga muninga ne warrior te. Voilà. Mais aujourd'hui, l'artiste Fally Ipupa, l'artiste congolais, a retourné trop que les Gabandé rebellés. Oui. A rebellé un concert ébélé que les Gabandé rebellés. Mais qu'est-ce qui fait à chaque fois Fally Ipupa reçoit la production, mais l'artiste ébélé peut en la biso bazali, peut-être avant à ça l'événement, moi besoin qu'il faut prester quelque part, faut jouer une année ou quelques mois et tout. Mais Fally Ipupa, un grand événement à Rosalango n'a pas de temps. Omoni ngana loba eloko moko soki bazwi ba musicien nyonso ya Congo na loba eloko à chaque fois ba vandisi bango tout balobi bon lokwa boloba to producer Fally trop kaye bon to pesa bino exemple oye uta ka ke pana oye uta na minoko na bino mo ba artiste à Congo soko moni artiste X Z avant na plateau avant bimisa album mon abio mon album Kerit so bimi dega banzemo nyonso kobeta au mon album bimi producteur atala sko ba interview na amona ke makambo alobaka na soka bimi si be pis différence c'est ça donc récite ça na moté sko abi bon to cha image à Fally pour avant to produire Fally bino boka sa net kaye donc quoi bokanisi la game marambo belé bozo kansa ba kisi bozo kansa nini poto la sabino eza nango kisité ezande ke makambo alobaka yango esala mako moi Fally alobi ke album on abimisa nana nzembo mo boy coach Fly makala omoni album eza dega eza meilleur album kolega ba album nyonso na sala tango tala ngo na terrain boy dega ou le kabwe médaille ou l'équipe da mamba lobaki yango esala donc omona makambo lobi esala yebisanga producteur tango atala artiste bongo bino nyonso bwana mboka yebisanga est-ce que kolinga zwa mutu moko bo alobaka makambo après so album ebimi esalami te to akozwa mutu oyo alobaka makambo esalami yango bazozwa ka Fally makambo nyonso esalama bazwi Fally o bazana manifestation mo faut bazwa Fally. Donc aujourd'hui c'est Fally qui fait mieux que les autres tout le bas. Fally aleki Congo mobimba na kosala mieux. Plus loin. Congo mobimba na kosala mieux. Omoni batu misu bazwaka moi grâce ya kobeta ba concert. Il faut ba remercier à Fally Ipupa. Faut ba contrat wana ya ke pa Fally Ipupa tel mais aka dimi aboyi. Ba musicien congolais mususu ba souffler. Donc le quoi Fally aboyi caché to luka mutu mususu nani yepe azana mo succès na ya to soyez. Donc au monde a pas Fally aboyi caché yango bazui mutu mususu. Donc eza na sens wana. Ah bon. Na sens wana bongo na lelo au comparer Fally Ipupa na nani. Fally Ipupa mutaucho sala live moko boezaki diffusé na RFI. Au monde a énergie au Fally Ipupa zo pesa. Au monde a façon zo yemba na live à communiquer. Donc au monde a que concert bandé banda qui ne bandeli tisuka tant faible ezate tant nyonso eza fort. Et là, on a des artistes belé bazana ngote artiste mso matana podium a matina tant fort au monde a battu komi olemba mais Fally aya rapena zo betandoule du début jusqu'à la fin au monde a tant faible ezate et ça parmi biloko zanga ba artiste belé na Congo. Mais tant yo lobi bongo il y a des gens au monde ba pesa ka Fally na ba mérite ba performance lelo ba comment loba o bango baza danger na live mo mona tango e koma makambu ba pesa ba mérite o baza danger na live bango baza to mo ba pesi Fally parce que danger on na live bango bazala kana année mobimbo beti 3 concerts ba rap ebele danger on ngwana moto aza fort na live eza moto azo beta ba concert ebele puis voix nezo kaukate Fally aza na énergie ya kobeta plus de 40 concerts ye wana leki seki leki bino na kobeta live. Non mais place où apparemment on dirait qu'il y confusion il y a des gens au batretara Fally Ipupa aza forte na live on habité mais quand on limbolela biso ngo très bien. Différence nini il faut comprendre que y a ça fort dans live ou ça faible. Différence ba réponse donc eza le roi ba na ba réponse mais ba ke luka ba réponse place mususu. Oh. Fally Ipupa pendane ba lobaka musique et lobaka na place na ye. Ya lobaka na été. Donc ozomona ke soto vandi na Congo actuellement nani yango beti ba concert ebele ko le ka Fally. Non, azate. Réponse déjà on est ligne que à l'équipe bino na live. Pour yende bazo benge asa ba concert live
pamba par rapport na bino so bino boleka ke na live balinga bazwa bino koleka ye réponse mamo za ngwana pourquoi bat bamona la réponse yango yo me batu et on a outi ko yebiso 1 + 1 est égal à 2 mutazol ba t est égal à 4 omoni est égal à 4 donc ils ont mona na clair que fallait azarake alongwe na ebité soka limo ka so azarape na lipasa na e mususu donc omone ke mutazana na Côte d'Ivoire 2 jours omoni akomi na Ghana 2 jours après Cameroun mais Joaz nini au tambour cheval et puis azo lembate aza fort na live donc l'équipe Congo Mobimba actuellement na live donc fallait l'équipe Congo Mobimba na live et puis fallait comme exemple à suivre et pas batunyo so o nga mentor a fallait exemple à suivre na yo o nga mukolo a landa fali bat balanda fali na nyonso o nga i o bat balanda fali na nyonso na elateli na elobeli na esaleli po bat bak yo ka guya ko tshaba sal mythique na poto po fali mutazong sa musique it non mais ti siko pe ba ko muta komino azate mutu mota beti sal ya 10 000 places soit au-delà de 10 000 places à Zanonté donc à part fali journaliste belé po ba lo ba véritable ba non place a exactement lo ba a voilà po ba lo ba véritable ti siko no muta beti sal au-delà de 10 000 places histoire fali aza yesu ya musique ya Congo omoni tant fali abande ko beta musique oyebi ke fali so za mutema mabe alnga tika beta ka imona poto oyebi tant bato ndole la ba phénomène combattant mais fali abeta kana ekaka to so mona zo beta ka ti o ba pimeli biso visa fali akenda kana na un victime ba kenda ko beta ba concert mais fali atali ndenge na zo beta penga moko trop omoni ba artiste a Congo bazan ndenge nini fali azo bunda libanda na bato ebele bango bazwi balali po ye moko ndima kya bundati biso mukolo to ba fongela biso porte nde to beta bango ko fallait amona ke bato ba cha munoko po bazo déclarer que musique il faut zonga na poto donc ba sala ke so bazongi si musique na poto bango ba komo beto ndike ba sala mie kenga bon nga sikoyo na bundela bango baya ko zonga sa musique na poto tota so ba sala mie kenga fali andimi ba bete ba sete ne Toulouse mutuni nango banda musique ezongi na pota beti concert batumbele mituka to batumbele ba bis azate mais zana mutu andimaki batumba ba bis andimaki ba soldat ba ya le roi guerre za na France pour ba protéger concert a fali ebeta makaka après yango nani lisusu babundisa ye et comment mutabeta concert kutu ba combattre ba oleka na bango. Donc musique à Congo est délivrance grâce à Fali. Na monico vidéo moi ya ser Lombongo. Na yekuta zo reconnaître que l'artiste Fali voilà nda bundi. Ezali kambu ya ko reconnaître. Omoni vient na biso waze quoi. Les lois comme on reconnaître mais série moi pe via Vandara bo alobi ba games bani. Vie les lois pena zongi pena kebako. Eza Fali ne mutazong si musique. Na moni même l'artiste Jibin Pian après 14 ans absence na mi qui Poto a robeta le 31 décembre na théâtre de gymnase Maribel na mi qui Poto précisément en France. Voilà. Au monique balobaka mwana mukabeta kambonda bakolo pe babinaka. Na kozongi sa musique na poto grâce à kozongi sa musique na poto avien na biso ba redi emis ba kebeta parce qu'on a na mbunda Fali o mona ke ba venio kalongo voilà ba venio kalongo o moni ke mwana muka mbunda voilà ba héritier watana ba Fabrigas voilà donc de vena biso Fali pour bazongi si musique na poto ba tupe batika kokosa o to na kobeta concert mo bo tande concert ya solo po okokosa nini pour musique de Jésus na poto ce que kose ko kangayo ah bon voilà mais tant au moins la reconnaissance soit les raté qui bande pe ba reconnaître que c'est à travers lui aujourd'hui bisoto zongeli ba production na Mikilian pour tout soit en Europe tant au moins la reconnaissance soit na té ça te dit quoi Splendeur kasi ba faible té 1 + 1 est égal à 2 yo tara 4 ça go boudé 1 + 1 égale à 2 mais il y a 4 bah et puis actuellement fallait que ça la mieux que les Congo Mobimba donc bah c'est 1 + 1 est égal à 2 mais 4 ali gala ça mutuke 4 ça augmenté à 2 donc y azobo ya donc ali andi même mané zoba ataka 4 pour la ça mukiliki ya lobi 2 nga 4 ngam na lekeli ah bon donc copé sa réponse mususu ya koluka kolekela moninga
yozo kasobi mama ele or que bimizoba. Voilà, l'artiste Splendeur Mbongo Lekayaya, je pense qu'il va devoir l'endabiso partout au monde. Tu qui visa ya Canada et Soupani le rôle Mbola, encore une fois, on est victime. L'autre fois, ils allaient à Schengen, cette fois-ci, Canada et Soupani Lokola Mbola Splendeur Mbongo. Est-ce que c'est vrai Splendeur Mbongo pas parmi bateau bazui visa il y a Canada et pas fallu pour pas na moniku baso comme page au Splendeur Mbongo azui en tout cas babilo ko wana o bat bazo sala ba luka ko sala ngona ba orchestre o bazana ba problème ba visa. OK. Wande ba ko sela ki un tel azui visa pour ebangisa ba pecha fali entourage a fali. Mais ce que ça fali et pas na viser zélo côté. Pourquoi bat barozana pressé à c'est la bat makambu ke bazui. Na bat belé ba. Wana bozo lingola. Yo posa parmi bateau bazui visa soit dans la liste ya bateau yo bazui visa Canada pour moi mbri auto ebi déjà ingénieur Alex Mboma et puis aussi Kishinzora leader américain na artiste et musicien mais tout rappé entourage et Sopani à gogo mais moi ma précision est aux ala vraiment te Splendeur. En tout cas nga biloko yo moni ndenge vient na biso fali poupa soka do pesa bat ba visa et les kaka en internet ezalaka na média donc o ezaka elenge moni nga za terminer aéroport azo benga Alexa batu ngani yemo ka tepe na chombo na ye wana sko ezaka confirmation monétisé, certifié. Oh, Splendeur Mbongo pose la rango, lobby, fallait pour pas choper parmi bateau ba accompagner na ba fête to azanango, na ba prestation na ye, na ba concert na ya Robert Libanda Mboka. En tout cas, cause la non, cause la paix oui. Cause la non, cause la paix oui. Au moni pourquoi? Au moni balobaka fali azatan. Au moni temps ezalaka na puissance koleka bato yo basangani po ba koma na puissance koleka mutu moko tala bato basangana ka ebele po na ko déstabiliser fali oyi ba kokate pourquoi pour les temps toujours vivre une époque ya fali ipupa temps pe circonstances échangeant nango à tout moment comme on a pe to comme na zone ya turbulence to comme nani mais na ba ko changer wana nyonso lokola fali azatan ba mi pepe wana nyonso ba monge wana fali ayeba ndeni na tambolelaka ponga na ba succès eza bien ko ozwa lelo mais ko maintenir sikoyo fali pour bazana maintenance ya succès mais dérange roté et puis succès ndenge eza bongo etikala jamais kozala momesano na nzoto artiste mais on dirait pas fallait comme momesano. Pour ce qui est vrai au soulever le mot très capital aujourd'hui il y a des artistes oyo ba kuti fali à succès voilà il a le succès fali aza toujours na succès jusqu'à présent on maintenir toujours succès depuis 96 je crois son hasard s'est trompé depuis 96 98 tu as touché à carrière solo depuis voilà. 2006 et 2006 oui ngaku na sangisaka na carrière wa sana na quartier latin to teka depuis 98 to mati to ye batanga ka fali soko fali ya quartier latin za fali mususu wa bando benge di Cap la Merveille soko ye fali ya 2006 ya David Moxo tio matana balbom basana David Moxo ezape fali mususu ya lelo pe fali tango atiki de David Moxo akomi pe fali mususu oto yo mona ba aigle omoni donc fali carrière neza pena escalier azomata azokende donc yango moni ke fali musique na ye ozomona pe azokola musique ipe zokola OK donc musique ezokoma ya mikolo soko tali banzembo na ye ya droit chemin basuka na banzembo oye Axena de belle mélodie basuka na nzembo mais soko ye formule 7 ozomona ke na réflexion fali pe panzani na babilo kwa zolo bana kata nzembo oui omona ke azali susu kaka musicien te mais akomi lisusu mayele donc eza batu susu balobaka donc ça va recherche au moins de toloba quand on connaît quand on connaît pas on apprend ato yebi ba panda kaka okoye ko la kaka poko ye ko les ezanga suka c'est la raté alors classe c'est la raté distance à l'icolo na 7 kaka distance à l'icolo na 7 amulai mais donc oye ko les a vaste et si la raté yango moni fali asaka effort tango azokola aluka pe ayekola ya yebi ke musique aza leader d'opinion et puis aza éducateur à masse message ni akopesa na nzembo makamni na kopesa
o mutu mususu akozala na classe azwaki tante ya koyekola yango ayekoli yango na monoko ya Fally omoni yango naloba ke succès c'est bien bon mais qu'on maintenir Fally akoma okomisa succès momesano et puis nga nalobaka eloko oyo Fally koma koki kobimisaka ba album na forme ya madesu koma koki obimisa album na forme ba pondu na forme ya ba soso moni na forme ya madesu na forme ya pondu babimisaka ba album na forme ya mai mais Fally Ipupa abimisaka album na forme ya madesu na forme ya ba soso obi ke Fally Ipupa so abimisa album so leka na nzela so mama wala mama desu atoleka na nzela muta yebi sote ke wala mama desu yo mo comprendre solo na mama desu oui yo mo comprendre que album a Fally bimi solo na yo ka so soit mais ba album so na forme ya mai pourquoi mama so atie nzungu na mbabola atie mai ya finiki kifinuku mai bimisa solo te o ma muta ya fongola azana curiosité fongola so fongola tuni o mai ya nini ya lo soto ya fufu donc ne album musu c'est ça le album musu c'est ça la ka et oye ba na position te bimisa album mais muta zo ebate faut muta kena curiosité kirit kinga na bimisa album wa bimisa kena YouTube tala asabe ba vrai nzembo omoni sko Fally akomi na niveau oyo ke akoki pe ko kende studio te maji ba monga ba nzembo kana rap aya bandi ko yemba ba nzembo ba pese mbongo esali pe succès sanzembo kende studio biso moto mona esili nanote nano na lembite esili répétition yomo sikoyo tala album nini ya ba artiste bayaka ko manquer Fally ba respect matin midi soir azo lukata ba nzembo asala 15 titres album mutaye bango atalo kwa esili nanute ok Selina nous nzembo akala déjà Fally abandosa yango ba na morceau na monaki kutu concert mobo ya kala mais ce que azongisi yango a changer en forme donc a modifier car rythme ba artiste belé bazana nzaba zo sepela ici nanute et komata yanga yango na obike bozala bo respecter Fally akozwa nzembo no bat baye bakite ayembelo ka mo morceau et comme pe mango na succès mais nzembo bimisa kala so bat ba respecter Fally a comment aider ba artiste nzembo no bimisa ni on a bimisa en 2020 bon bat ba ebite ndeni morceau na ngoza ni pesa ngana ayembi okana mikona ye nzembo la muki na muto yembela so pesa ke 2000 a roba so 6000 abi nzembo la muki Fally ayembi yango omoni ba artiste belé ba longwa kaka na esprit ke ya ko pour Fally tu m'as dit que nous avons précision, nous avons des détails pour comprendre très bien. Parce qu'on a un exemple, yo opé sangai nini au artiste ana basala pour que ba améliorer p ba avancer ba maintenir succès comme il faut. Par exemple suivre c'est Fally Ipupa. Kasi yango na loba. Omoni ba artiste à Congo bazana bango nyonso ba ne loko biso nyonso. To ane loko ya ko baxela Fally te. Omoni biso nyonso deva Fally toza lokwa mibali oyo deva basi azangi mbongo oyebi ke po moi ça za fidèle epano to respecter yo il faut yo otia kaka kimia tamsu kimia le mbongo e ambali muso ana rien macha moi si kimia amo bulute moi ça na zo mbongo pa ya kopesa ye donc biso pe pa Fally il faut te pèser kimia Fally zani to reconnaître makambo azo ça les obligés te mais yo mo so fain na kon lobi o e comme oblige o e comme obligatoire voilà na ça soana voilà exemple artiste Fabregas maestro asala pe banzembo bien na Congo o pe binisa bat bayo kango tilelo pour qu'à maintenir à améliorer encore une fois nini oh il faut ça d'après yo en tant qu'artiste tant que la carrière à Fabregas il faut ta la Fally pour yende mutazana option ya maintenance il faut yeba nini azo sala et ezana ngo peka ya kobomba na te ezalaka déjà boyi ozomona mutauti poto akomi tamsukine vendredi soir samedi mone na rep. Pas d'état mort. Voilà, pas d'état mort. Il faut battre la Fally Ipupa. Alors, si babanda ko yebo moni so zota Fally Ipupa, ne place ko yeba niveau na yo. Ah bon. So zo sala gelo oleki Fally niveau na yo otika la yeba pété. Alors l'artiste Ferrigola Nino il faut ça là pour que à maintenir puis à améliorer encore une fois. Yes ikoyo na staff ne mobimba.
ndenge balandaka Fali bakomaka na option ya kondima na TV tolandaka ye. C'est vrai balandaka Fali. Et la bénédiction. C'est vrai l'artiste fait rigola. C'est malédiction balandaka Fali mais balegi na TV bazolo ba leader na bango alegi Fali. Malédiction. Oh. Qu'est-ce qui prouve que l'artiste fait rigola? Alandaka Fali. Exemple netina nini artiste fait rigola alandaka Fali. Na nyoso eloko nyoso Fali asalaka ya kolanda mais na ndenge na ye. OK. Omoni na ndenge na ye et puis bato baza na entourage na ye batika kokosa ye soki Fali lati boyo kolata te kolanda tina nelateli tina nelateli batika kokosa ye il faut alanda po ba au privé combien de marques robima c'est que bozo komisa Adidas Dolce Gabbana ba ketcha Fali soki Fali alati azana monga kosomba koki kolanda po Fali aza exemple à suivre eza na ngote kiriti faut ba bisa biso ke Fali ndaza exemple à suivre ya Baptiste Nyonso Congo ezana batik soko landi o comprendre que Fali azana mutu moko talandaka na musique ya Congo azate mais biso nyonso to landaka Fali parce que toi va traiter des faux chanteurs Fali azana voix qui to côté Fali biko yemba Fali azana super belle voix actuellement koleka ba musicien nyonso ya Congo po enda za consommer koleka bango nyonso mais ba belle voix c'est ferré non ala consommer koleka Fali bato balanda biso soka za na belle voix koleka Fali est-ce kaza consommer koleka Fali soka za na se ya Fali c'est que Fali aza na belle voix koleka ye réponse est claire il faut to sala ba débat ya bato mayele très bien to sala ba débat te lokwa ba zoba yo ozolo bakana munoko ya woto zozonga likambo 1+1 est égal à 4 quel raisonnement quel raisonnement donc Fali mutaza na belle voix Fali asala ba chant na ba technique oyo artiste belé bazana ngote moni Fali apesa botika zuwa tango ngana yoka mongongo na yo asala ngona neni on les exercices yo sangala ntembo ala exercice ya ko sangana te banzembo lokwa ba mabele o mapeka benga bede bre kumdu bengo ben kumbu bengo de bre ko do bengo ben ya ta composer nzembo evanda te nzembo zaka wana mais Fali kota na kati oyemba donc aza technicien yango monike Fali tanga longwaka quartier latin batba omoni batba lingi kotanga muziki bazana miso komona mais bazomona te omoni bakti eza baktimen oye so moni tsaki ataka mabele na zelu tangu abanda komona na ye mais tangu batsaki bazelu na so itangu batia lobi yesu na moni lisusu donc musique a Fali soko ozo talango bien te ozano zomona mozomona te mais soko ozo luko comprendre Fali o mona su ya mbala mibale omoni ya omoni pe vie na biso quadra amona ki ya mbala mibale ayebike lokwa Fali a longwe lokola na zui mutu moko boye na orchestre nanga il faut na bandelisa ye banzembo ya Fali grand chanteur pour mokilisi ko echaka na ba bandelisa ye banzembo Fali oyebiti tu m'expliques pas la base abandela banzembo Fali fait rigola abandela banzembo Fali abandela ba betia le remix omoni sikoyo borompe la pata nzembo la quartier latin ba soleil wa Gibson ezaki beleti ye pa kota ki période ka bango pe basalaki pourquoi pas bandela nzembo soleil pourquoi pas abandela nzembo Gibson pourquoi seulement ya Fali Fali aza grand chanteur na quartier latin off Kofi nano atikala komona te Fali ya mibale Kofi alukaka mona ta Fali mususu mais Cindy Leker nano atika komona Fali te Fali mibale c'est Cindy na quartier latin Cindy Leker aza Fali de ya quartier latin féminine ya quartier latin omoni Fali de donc omoni que mère na biso pe Cindy Leker il faut senga pe Fali pour pas mais merci parce qu'il fallait azali moi si il y a linga raté place wana vient na biso quadre na linga bala Fali ce qu'il fallait azali moi si alinga bala Fali pour à protéger talent ya Fali a kende place mususu te yango sala pe na maman na biso Cindy pour ce cas azali kaka simplement artiste a ko sala choix na ye lelo ko za pe pa na ye lobi ko za pa mutu mususu
omoni voilà yango moni ba bandelisa vie na biso ba bandelisa ye banzembo ya Fally ya grand chanteur donc aitango ayemba banzembo ya grand chanteur a comprendre que kebeza ba technique yango pa kenda nango na lolenge na ye Fally ba yemba ke facilité yango moni ke na ba orchestre ba karaoke ba Fally bazaka penda te pour ça grand chanteur yo mona ba orchestre karaoke moni lo kwa kanzi c'est vraiment pas si na orchestre karaoke mona Jean Goubal ba niveau ya ba Fally yango wana te omoni Fally za ba niveau ba Jean Goubal na chant ba lokwa kanza ba niveau Fally yango wana bato batikali koto bazana lokolo ezaka lokolo moko musique moya facile Fally abanda ba recherche ne déjà kala ayemba ka danger tanze molokwa ki diamfuka artiste ni azana na Congo azate et puis na rumba ngo mutasala ngo mie koleka Fally azate na baba faire viens à biso wana salaka copie coller il y a biloko salama da kala ton donc azongi sabino ka biloko oboyebi ke ezalaka mais Fally soka zo sala rumba zo mona pe o mona penda asa rumba ya Congo avec continuité soit jouer libino madilu a rolinga ngona ki Fally soit jouer libino luambo a linga ngona ki Fally donc ozo mona zo linga yo mona nzembo ya pesanga yi dernière chance oh mi oyo bindindi talbisengo honorable o mona musique ezo bete makabususu mais jo andenge nini donc Fally aza pena un artiste et puis ngai na senga ka opération vidéo à artiste o ba manka Fally pour par respect ba le ka na ba plateau na ba guitare bazate pour l'artiste complet il faut y ba guitare batbayaka omonika so lobby ke Fally pour pas artiste complet azana ba potentialité belé so bi makambo guitare ba misalabino Michael Jackson est-ce que Michael Jackson simbia guitare directement faut bisa mutana omoni place au toucher qui mana Michael Jackson yeba maman niveau Fally yango wana pour opé cet exemple là bolé on a Congo mutu peut trop comparer na Fally aujourd'hui pour na se planer en bongo azate na lelo azate par rapport à quoi par rapport à la musique bato bakozwa ba stylo na ba feuille ba copier magam na loba omoni grâce à Fally eloko na bandela ngotro liboso to banda tala ba émission kaka na chaîne YouTube grâce à Fally inspiré bato ba page ba kataka ba émission ba tsaka na page pour musique to banda to yebi yango lelo te mais to banda tala biso ba émission na ba page te mais grâce à Fally comme on tient émission na page au moins ba 10 minutes ya ngonde ko salo ke chité na chaîne YouTube so s'appelle nango pour na ba 10 minutes pour intégralité voilà grâce à Fally grâce à Fally congolais artiste nyonso a komi focus fona na Instagram fona na Twitter fona na Fally mutamona rango déjà Fally kuna na interview mo aloba muta timbisa ka Instagram eza Olivia OK voilà abi Olivia donc tant ba timbisi Fally ba artiste congolais déjà qui dit bah Fally azala na trop d'avance na makambo internet déjà depuis kala donc il est là comprendre lelo belé bandeko ba boya yango ba comment ça nani yango aleki Fally photo nani yango artiste ni na leki Fally na ko circuler na réseaux sociaux page ni no kende ba kozanga 24 heures sans ba poster Fally ezate même si na photo kanga ka l'essentiel a poster ka tie maloba sika ayebi ke ba jamais kokota page kozwa moi audience. Donc pour na Fally pour pas aller artiste nyonso na Congo na babonné na Facebook nana leki soit Zatombo la misape sikaza non je pense pas na ngwa leki na babonné na Instagram je pense pas Zatombo misape na TikTok kutu kolobate nana ngwa leki na babonné na YouTube nana ngwa sala ka ba millions de vues na banzembo koleka ye nana ngo ba consommer na Spotify na Congo le Fally nani yango ba consommer na Amazon aleki batutu nani yango aleki Fally na kozanga ko bandela bilamba na Congo ba artiste tout ba bandela bilamba sauf Fally na ko bandela bilamba nani yango aleki Fally pour na kosomba bilamba ya solo na Congo pour Fally kam ta somba bilamba solo na Congo yango moni ba manifestation ya ba maison wana ya ba griffe wana Fally akenda ko défiler kwa somba ya solo ba misu ba somba tabanasaki alati me place somba ke yebini so joma ba somba ke lamba na amoni ke face à cop na voilà PCO lati
Tamsou même griffe na fali mais en ya soloté. Mais est-ce que tant que ba maramba boy, tout le monde a na même Congo ba ça la comparaison. Il y a l'artiste Fally Ipupa na batutu, tu es ba comparaison salama. Tu es ba tumsu ba na comparaison ya Fally na Fabregas. Ah wana bêtise. Ba tumsu ba na comparaison ya Fally na Innocent. Wana bêtise. Ba tumsu ba na comparaison ya Fally na Ferrigola. Siko batutu otangi ba combo. Nani azo sa succès. Non, Fally Ipupa fait mieux que les autres. On a photos à clair. Bandeko ba artiste bo tenir sur rigueur té côté on a photos à la clair. Oko ça la succès na yo na coin na yo me kolega ya Fally té. Fally Ipupa za na ba jara ba tuloko ba Michael Jackson. Ngana kama ko mona na ba lifanto na atelemi azo chabwe. Azo ba c'est Michael Jackson. Siko la bi ayebele wa mutakufa kala. Donc au mona ke mutakufa kala mazo benda na bana bazo botama. Bazo yebe kaka eza ndenge moko na Fally omoni lelo poye ba soleil wanga il faut akiriti yo banda musique kale oh mona botam na 2020 yebi ete ba bana ba botam na 2022 2021 eza ba soleil wanga panda kana zolo banga prêtre ba vena biso ba sexe mabiala ba yemba ba tayi bango mais ba sala effort te bazala na maintenance batika la artiste. Donc pour y faut papa oyo banda kumisa wengenda zo yesa mwana na yo moni o bazo yemba na ye oya a vivant n'importe oh texte mabia là mais Fally siko ko yebisete sala kaka mwana ya 7 ans 8 ans non c'est toi qui musika ya bi mwana 2 ans Zwanzembo ya ekachaka tela ye laksa ye longa Fally na basuki wane e ko ambrier ye akoyeba te ke o Fally mais zwa Fally ya boloké tela ya lo ba ça c'est Fally. Non, même chose que na liputa Fally aza absent te na makamnyo aza présent na ba papa kala o ba na musique kala ebi Fally na bana pe ba botam lelo ba ebi Fally mais ba artiste mususu baza il faut ka papa kala est-ce que moi na 2022 on reconnaître artiste Melia lelo Yaya Kala soka fandi na plateau wana ninga fanda ka bude Fally Yaya Kala nda zo ebake iya zo bude Fally mais le kasika on a tout n'a pas ça c'est qui balongola ekuto alinga tikuta umela mais est-ce que Fally wana banda banda kotanga Fally tilelo il faut tous en respect ya mutabongo et puis Fally ka moko te Fally azo changer bilongi grâce à Fally yana ba pays mususu ba yebi Congo te me ba yeba kango pona Fally parce mona oh azakande congolais Congo pe komi na pays na frontière moko boy. Voilà, na sens wana. Non mais nga na Zimbabwe ba reconnaître des artistes na Congo. Fally Ipupa iko Philomide. Et puis Fally Ipupa c'est le seul artiste na Congo waza na mukanda ba artiste. Ba tutu ba na mukanda ya bato normal. Fally pena da star. Bango nyonso bakenda poto na omona ga tambola na camion na imoko. Ya Fally Europe mobimbe ebi o camion Fally et puis camion nini. Mercedes et puis baya koloba o baleki Fally na mapangu baleki Fally na boy yondeni mutoleki Fally na mapangu ti sikoza locataire na bisika ya ko répéter au sans adresse pas pamba mo ozabu ba bengani yo mo kende ba bengani yo et puis au soulever le mot très capital il y a des gens lelo même bayara ko insulter résidence y artiste Fally Ipupa azana mapango te artiste boy azana ba mapango ebele to za clair Ferrigola azana mapango ebele na Kinshasa muteleki na mapango azate yende papa mapango yango na lobi okoki koloba makambo zoloba mais ozomona ke tant to bito tala makambo ngo bat bazoloba sur le terrain eza yango te Fally to mona randa répétera lopango na ya sala ngo bisala sala ndenga lingi lopango bongo yo ebi ebela ba artiste baza na Congo ba locataire azo lukazo ya place bongo atango place a rep te akomi so pe na parler na ya komo vanda mais Fally atika ngo kaka pona rep to mona ba video ande batumba ba mituka na lopango kutu ya Fally mususu yekuta zala wana te mais ba maître nde bazaka wana ebi combien d'artistes ba telengana na Congo bazo fouter la caca. Non mais ce qui est vrai, il y a que Fally Ipupa au un siège, il y a répétition. Il y a Koffi Olomide na rotion pena siège tepo eza ba luarango pe à location, ba sala ba fête ba mariage, ba anniversaire, ba manifestation. Mais il y a Fally Ipupa c'est juste pour à répéter kuna. Au moni, il y a Fally, il y a on a ba Fally azana ba potentialité belé ori ko défendre Fally sans insulte quand na ba argument. Fally az artiste au teke carnet d'adresse neza mouké sauf na plateau aussi ici da carnet d'adresse
et monsieur ça 1 heure yo lobi carnet d'adresse a fallu qu'à 20 minutes 40 minutes il faut compléter on a ma finga pour sinon te au comme baba monsieur ici là et monsieur silité mais donc artiste a bongo bazana Congo autant ba exploit ba sala autant qui pe na misapino na gauche na droite sili nango mais a fallu au ko sang sa famille mobima ya ba polola ba boko sili obegi sus bobega ba famille to sa parenté bobenga baro et on continue kaka et pour sali pe mission 1 heure sili aussi si ko lo ba exploit ya falité donc na sens wana donc fali aza artiste o ya komi ko komisa succès mo mesano alobi pe no wifi to sakana na bango alors yemo pas reconnaître que o sakana na ba frère na iba artiste wana batu ba yoki po ebimi ke to sakana na bango mais abanda kyango na studio sa ebima tant déjà mutaza na studio sabino boy ba ka obimisa pisa na malo ba to ko sakana na bango no wifi c'est comme yebi tant pe bimia sakana na bango combien d'artistes na Congo basala banzembo babi tout tozo kanga mokili oki pense mango zo bete lo ibo me kanga na mokilité on comprend voilà mais aujourd'hui est-ce que d'après yo ndo monara Koffi Olomide a fier na Fally Ipupa oui azara nango mais boya relaxa binoté mais bon c'est prévané ba artiste oyo balongwa na quartier latin balobaka ti lelo yemoko mukolo quartier latin betaka masolo ya Fally ayebisa bango Fally aza grand chanteur yo mona te bat basala buzo ba yoloba Fally faut chanter mukoni no mona ve na biso na zana micro azoloba ke Fally faut chanter quel que soit ba picken ou eleka na réseaux sociaux oyebi aloba ngo te po ayebi ki e Fally soki ye moko po ye pas légende des fois ta sa banzimo danger batu balandanga batu nyonso oyo balobaka ke Fally faut chanter soko leki no Koffi koya koloba te. Oh, donc soko legi Koffi te koya koloba te donc pour traiter Fally de faux chanteur faut les gars Koffi Olomide faut les ka Koffi Olomide donc Fally aza au-delà ya Koffi Olomide aleka ekala aleka yaza au-delà sko yom bato batala biso soko legi Koffi te po yemoko quadra atikala koloba jamais Fally aza faux chanteur c'est que est-ce que Fally mutakanga ke munoko kolobate ayebi qui est Fally parce que yo oya koloba Fally faut chanter est-ce que le quadra mais reconnaissance on a besoin peut-être au ça la bien qu'est-ce qui fait que quadra ko reconnaître était na télé mais moi je sais na yebi on pas venir na biso reconnaître na télé ezo senga siko Fally omoni Fally ana pouvoir mo les artistes nyonso na Congo même si Fally moko boya ko lobisa yo même si au kangela ekanda so Fally a télémisi téléphone a bengi au lobisa yi as artiste aza na pouvoir ato kangela ekanda so lobia lobisa yo okoloba on comprend azwa ka chombo chapenda boya benga viena biso na koboya te mbango et puis akoloba yemo ka le kapana te va bibino bat bobenga Fally faut chanter boza ba venturier on comprend pour ayebi qui est Fally aza bosseur na niveau au sakanate ba vocal wa bando zo na quartier latin ezaki te po azaki kitoko tala Fally aleka bat nyonso na quartier latin na ba tabla robina ye batika ke belé na tabla robina ko comment même le niveau au boaka a comment na niveau ya robwaka et puis soko tal ba générique ne mona ke aboaka ka pe danger aza chanteur aza animateur aza instrumentiste aza danseur pour mutaleki Fally na robina zate na Congo actuellement et belé tala siko Fally malgré qu'on a leader qui leadership na ye at quoi ça ngoso comme na makambo robina na koleka Nathan bini koleka Emmanuel Macron azola ka bango ke ngai il faut na l'exemple à suivre yo motala ke leader robina na énergie boye ga ça va partir mais ça ba leader mususu ke yazo bina ne danger te na fier ala ka bino ke songa na bina boye na za leader bino ne bobina mais est-ce que pas Fally loko ane za raté au moins na so bina au mitali est-ce que tu peux na âge oyo to yebi to azani na ba 30 ans ba 25 ans pour énergie oyo eza énergie bana mike mona ke Fally abina ka danger. Voilà, je pense que tout renoncer déjà vers la fin il y a émission na biso message mo clair na ba pays tout ba rosela l'artiste Fally Ipupa bazela le lenge nini comment bazala motiver ya resomba ba billet massivement pour réussite ya ba concert on a esa présence ya ba mourir à la bonne musique ba fanatique il y a l'artiste Fally Ipupa autobengara ba warrior
message moro clé na bango oba rozelaye na 3 continents, na 7 pays, na plusieurs dates. En tout cas, message on a appelé ça bango ba warrior, il faut baser la focus côté batu bazo solo la magamba fali kaka na musique point bar. O kingani kuna zo finga, kingani kuna baza parango ba le kango. Donc et un bablo mususu le kaka à 4 entreprises, il y avait na biso fali pour pas biso moko ba petit fali. Il faut to banaliser rango. Vient na biso ba diata sali vidéo. Et ça important te biso to ya koloba pona ma vidéo wana. Faut biso mo total ngo kaka boye to moni ngo eza normal et puis conseil pe na kopesa biso bato to zaka pe na fali pour pas. Eza nango na tina te ko yebisa batu ke biso to sala na victime te. Et abilo mususu lobby te mutazoe ba ke kirita sa na victime te ma défendre ka fali ipupa. Sans oloba. So moni mutazui caméra na ye na micro na ye yemoko azako azana capabilité moko boye o ngai nde na tie micro na nga na tie caméra na nga makam na loba d'ailleurs na sala na victime te na za libre ya koloba boye c'est que yemoko eloko alinga bimisa yebike ekosone mabe na victime yango yemoko azako koloba makambo azoloba bongo mais ozo déplorer pe na ba comportement ya bandeko mususu. Oui, neti mutasal evena biso di badia tanga sala vidéo combien d'émissions salamaki pour la vidéo wana. Toi tu penses que toi comme ça kango loko enelongi mususu OK vena biso di badia ta koloba bongo tozomona pe Emmanuel Macron azoya soki sele ya lekani aye ko recadrer mais na kata vidéo na via lobaki ke soki mutu a manqué fali respect yaka na obetane kara mais ablo mususu eza naturel vouloir ou pas et yo wana bilo mususu ba tchaka ngote o epema et ya ko kaka te wa manqué o désactiver pena kaki para faut ya kaka on comprend mais vena biso di ba ta l'équité pour la deuxième vidéo ya lobaki na lobaki soki atiki amonike ablo mususu pesa automatique omoni eza nango n'importance te mutasali vidéo bino mo boye lisusu bana ndako boye koloba boye comme opesa ngo neti boko misela ngo ba kambo ebele wana sikoyo au moins te ke nga tant vidéo ane bimaka na vanda nga silence mais ba tebele ba déplorer na comportement ya presse est-ce que je peux tant koyoka ba remarque bongo ba reproche surtout côté presse et accompagner qui l'artiste fali pour pas na Schengen. Oui na zomona mona ba réseaux sociaux au moins nga na lobaka fali makambo azosala peut-être na comme na chevité peut-être azana ba exploit ou akosala ebele a phénomène fallait un fantôme omoni sikoyo tokozanga na kiriti bapesi biso par exemple visa Europe biso déjà tokoyi mapeka pour tozwi visa Europe tala ya Canada bimi est-ce que bakopesa pour yo modo tia mapeka pour Europe ya Amérique ya ngwane bimiti sko ke baboye ba visa pe ya zero yiko bima donc moto apesi Europe lokolo zaki na capacité te ya kozwa Europe mi bukati tala est-ce que na monde tozaka na Europe toza pe na Amérique toza na Asie toza na ba continent ebele donc eza na sens wana donc batu misusu oyo ba pesa bango ba visa Europe il faut ba se comporter bien somme takabeli o lelo amonio ba pesi sango kirita kende kuna zo melane kuita lango elobi ba pesotin Paulo ba atopesa ta kuiti mais mutu muso kabeli atelemisi moi li gablo na emo kuna et pesa mutana courage lobi akabela pa moni ki asala na ngoma kambo abi oza na vision voilà na sens wana voilà merci beaucoup na batu tout balanda biso Jinel Bieji pour sport ticket gagnant BCJJ groupe na pesi bambote na ko rappeler batu ke toza na méga nuit de délivrance et prophétique thème na bicheza les mouvements du manteau. Je pense que le 7 décembre 2024 à partir des 22h tous à la Wanana 4 rue Frédéric Juliot. Je pense que tous à la Wanana gare des servants na Mikilian Poutou. Numéro de contact est 06 68 14 246 à la fin. Tous à la Wana avec les prophétesses
Eve Mayela tozala wana toyokali loba na nkolo ba prophétie oyo wuti pena pa nkolo babi nkolo akokita comme il faut tokosala nyonso mais tobosanaka nzambe te eza très très important. Merci vraiment bato tout balingaka biso Splendeur Mbongo quelques salutations na bato tout ba disposaki temps pour na Olanda biso. Oui eloko na lobaka kake bato bazala focus omoni fali popa makambo nyonso azosala lelo eza befort asalaka kala omoni okosa bolamu ya kala ozwela ngo bénédiction sika mabe posala kala okozwela ngo mpe mbata sika omoni si mabe osala kala ozwela ngo mbata sika befort ya malamu osala ya kala okozwela ngo bénédiction ya sika. Donc fali kambutu ezoleka wana fali popa comprena option moko boy balaksa fali popa tanga faculté te ya kosala bolamu abotama nango. Donc récite fali ya liboso evandaka na bolamu o asalaka bato tango atandaka loboko epesaka ezalaka likolo ya loboko yo ezo recevoir. Donc eza déjà taka mutaso azopesa yo fozala na se. Donc récite fali soki bato bazoluka kokwea fali soki bakokaka te po ba merci ya fali eza azwaka ba milliards de merci. Donc aza ba place mususu asungaka o ngana yo toyebi te. Donc na sens wana dans ton pesa mbote na Levier Marius Trésor Lunja na Paris l'inamovible na pesa mbote na les boss Nono Makela Noblesse na Paris Cédric Mbuku na Amérique Créance Lusala l'Enjilwa le plus célèbre Junior Kwatamaja ya Mama Nassine Zongan Liseke Mvula ya Willy Mouchen Code Planétaire na pesa bambote Bisikaza Noko Blaze Selema cerveau na pesi oncle Bambote oncle Chico Moucheni toujours venanga Edi Badiata Bambote Bisikaza ya Serna Biso Nana Boduga Vigo de Campo Rabi Raboun Kojo Kamange les bourgeois humbles Junior Bola ya Belinda Bola Fergadine la merveille Fiston Coloqué Fiston Manista Fiston Bochwale. Donc double SM Sandra Manjaku, voilà. Voilà, merci beaucoup Naya Fiston Coloqué El Zapatero ya Fiston Coloqué. Merci aussi na Jason Makasila de Bundes. Un grand merci surtout na Papi Placide Kabea wetu. Ya sola ramena Kinshasa quoi. Papi Placide Kabea, merci à Dada Ulungu na Suisse pour la benga mama sociale Drey Mabaya toujours présent Drey Mabaya. Merci aussi à Nisha Bobena la mamounette. Nisha Bobena, c'est quoi comme bon? La mamounette. La mamounette. Elle est belle, elle est aussi naturelle. Nisha Bobena la mamounette. Pas bon guérison, pas bon rétablissement. Place à Zali, je pense que Asolara très bien. Nisha Bobena. La mamounette. La mamounette. Le beau repète. Asolara très bien. Voilà. Voilà, on a apprécié Bambote. Merci aussi à Cilia Aigle Jaune. On a apprécié Bambote Rolanda Bissopé depuis quelque part. Cilia Aigle Jaune. Aigle Jaune, il y a solo. Il y a Robambate. Oyebi ke batu nyonso o balandaka makambo nyonso fali asalaka na bandako na bango bapesa basi na bango bakombo banana ketchup omona bapesa penda lenda yo nde nana nanga omoni nana ketchup ndenga azalaka bongo ti fali ayembaka penda ke aboya na mibali ya mbongo takaka esprit so ata bayebwe koningana te yo nde nana nanga. Donc comment exemple modèle ya basi fali aza modèle exemple donc nana pas comment modèle ya basi moi si pe kutu so alinga kenda tika yo zo tiaka moral moni fali pe nana la ketchup basalaka boye fali nana na ketchup bazaka boye taka ke esprit omoni nga loba mibali ya mbongo ba jipa na tele makolanda ngote omona ke fali aza ndeto lobaka na mukanda ya mache na mukanda ya boy fali pas na kati wana. Voilà, merci beaucoup Splendeur Mbongo, bon tête. Merci aussi na abonné fidèle na biso, vous hésitez à partager, à commenter, à liker surtout émission Mokola Lelo, ba remarque, ba reproche na bino, yango sala reto bongisa, musala comme il faut. Merci na Richard Ntessa derrière la caméra. Merci aussi à notre génie fils Njuzi na réalisation. Je pense que bato tout balinga biso
tomonani bongo au prochain numéro. Baba. L'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.